Mamae 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba moana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa moi si et Kimayo, Kimobali et Télémaka bien té. Awa, yo kayango et Télémi. Et bongo oyo et tali loposo, vergeture, mabengi, nduta, bouton, tache, acné, Gavker, ma produit ya solo, teint uniforme. Na 5 jours ya pamba, hôteli, talendenge bimi ki toko na feti. Tozalina, gamme complet, ya copacola, ya injection, ya comprimé, na ya suppositoire. Yeah. Ozalina problème ya hémorroïde, interne, topé, externe, papa, maman, kaka na 2 jours ya pamba, au moni changement total. Pour la maladie, tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobico et zali, perte de poids, sans okota salle de sport. Kisi ya injection, P comprimé, na Gavker, bikalibela. Olingi okima, suki pe mandefu ya pembe, benga biso na lombango, po awa, tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyoso, ezali 100% naturel, P et salemi, na ba plante, na ba industrie, ya Angleterre, P Allemagne. Benga biso na numéro oyo, plus 44 74 05 65 35 48. Gavker, solution ya santé na yo. Gavker penza ayena ba solution ya kilikili. Gavker ayena ba solution ya kafu. Gavker aye penza na makambo ya kitoko. Gavker azawana pona basi, azawana pona mibali. Yo penza ozotungisa mama kasi na problème mabota, libumu, evimba kayo kaka. Mosusu bato ba okanisaka keno ozalaka na zemi zoka, ozalaka na zemi te. Na Gavker la famille ba solution eza. Pona ba problème na bino kandenge boye eza na bato mosusu aoya kaka monene, bato mosusu pe aokondaka na ye kaka, bato mosusu aza mwana muke mais basuki ya pembe komi kobima ye. En tout cas bandeko na nga na Gavker nde place solution ya kitoko ezali, nde place bandeko na nga kuna okobika na yo penza libela na système moko ya kitoko penza mingi makasi. Voilà. La famille lelo na ye na sangwa mawa, na ye na sangwa pasi, sango moko ezo sala pasi penza mingi na motema kandenge boyebi. E o sala pasi bandeko na ngai, e o sala pasi komona liwa kande na komaka mosusu ba titre liwa eke izongi. E komi ko sala pasi penza ya makasi. Na bandi ebele abatu o bazalaka active chez Étoile Ines TV. O penza balandaka biso. Après mariage à tonton décor, donc décor ilonga comédien na biso, tu as qui ko sala émission moko. Bande konanga et sala ki pasi pe mawa. Mais comme on a kaka atakutu inane a mariage na bango ilikite botala makambo oyo e kokomela lisusu mwana ya décor. Makambo aliwa. La famille est comme sala pasi pe mawa. Salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, cher abonné et chers connaissances, yalelo penza na memeli bino tonton décor, na memeli bino sango ya mawa. Amana kota na sango mawa wana ekozala malamu mingi kandenge na lobaka, ne ana nuko sensibiliser batu nyonso ya sika. Toyebi que chaque fois que to sala ka ba émission ya sika, batu sika pe bakotaka. Ngona yeko sensibiliser bino. Si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somme, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez.
ekosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bandeko nanga ka ndenge na lobaka ezalaka toujours malamu mingi soki ozolandaka biso zala penza ya kovanda. Je m'excuse. Besika nyonso ozolandaka biso zwa penza kiti na yo vanda. Tango ozovandaka wana tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, tia mwa sucre na yo pembeni. Bambote nanga na ye moko linda bukulu ya balinda, bambote na madame Judith Tiampovisa, bambote nanga na ye moko madame Grace Mpoi, madame Marie-José Chala, madame Sidonia Siala, bambote nanga na mama Tina, mama Joséphine, mama Titi, mama Eugénie Zemanga, mama Christine Lonongo, na pesi bambote bisika nyonso bozali na système moko ya kitoko. Bambote nanga na ye moko tonton héritier yola na benga ka mingi kaka noko ya bana na système moko ya kitoko penza mingi makasi. Voilà la famille lelo na memeli bino tonton décor ilonga. Bandeko nanga eosala pasi komona mwana akufi bamonana te na tata na bango. Bamonana te na tata na bango. Mwana nyonso soki abotami ezalaka toujours malamu mingi oboti mwana après un temps bokutani oyebi ki mwana nanga photocopie nanga yango wana. Ebele abatu deja bomoni miniature na biso, bomoni ba photo. Congolais, Congolaises, partout aux alikota la biso, toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku, vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15. Awa na kati ya commune ya maluku ba terrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo ezali na problème ata mokote. Andeko na biso ozali kotala biso, contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino, contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba ozui terrain na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozo somba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, vous avez la possibilité il y a kofuta ndambu. Voilà opportunité yango na porte yanda kunayo. Contactez ba numéro na biso o izali affiché pour na beaucoup plus de détails. Bamapango ya koteka, bamapango ya kosomba yango wana. Yo za na posa lopango ata soki oza nango posa te ezalaka toujours malamu mingi oza na lopango na yo okotikalaka locataire abatu te yango bamapango ye na prix moko ya se $350 ya pamba osombi na yo lopango okomi na yo pe mokolo lopango okomi pe mokolo andako ka ndenge ezalaka na ndenge moko ya bien. C'est le moment la famille bosomba bamapango prix eza nango kitoko okoki kosomba na yo 5 mapango 10 mapango na système ya bien okomi kotongisa malembe na ndenge moko ya bien. Voilà la famille tozonga masolo o tobando beta concernant tonton décor. Après mariage, il y a année passée à tonton décor et ça là qui soki une semaine à pamba, to yaki komona mama ya mwana o babota na décor kala. Ayaki kobima aroluba combien décor a sondola mwana wana. Combien décor akipaka mwana na yete mais décor ake kosala nini kobala. Bande konanga babiso oyo toyaki kosala kutu émission tolobi na mwasi ona tolobi te bamakambo ya bongo eza te ke ozela décor abala pour que yo oya sur les réseaux sociaux pour na oloba makambo ya mwana. Est-ce que obengaka décor
babiloko ya bongo ezalaka ta malamu mingi tika nano bato basavoure bolingo na bango ka ndenge ezalaka. En tout cas, sans vous mentir, la plupart y a ba chroniqueurs na ba chroniqueuses ba côté la décor parce que et ça la dika une semaine à Pamba, moi si déjà aye na makambo mwana. Et puis neti ngai na suka na ebisa kika décor na lobitin décor. O se rappeler na mwana soki oyebi ki eza makila na yo. Zwa ba responsabilité. Na encourager ki kuto semeki na biso international divine. Na lobi madame divine quand ndenge babali yo bongo bo reconnaître que non mwana wana za mwana décor en tant que femme soutenir mobali na yo pour que azwa ba responsabilité na ye ya kibo papa pona kosunga mwana na ye ezalaki mwa bongo mais toye kovanda ka boye toya komona ka ba vidéo la famille ekomi koleka ya mwana ya décor akufi. Mwana akotaki hôpital bino moko boyebi na ba pays na biso eza neti pays ya mundele te obeli okoti hôpital bako traiter yo et après o bando futaka na yo malembe kuto eza na ba hôpital mosusu soki oza na mukanda eza nango ofele okufuta eloko te bandeko nanga sikoyo na Angola kuna hôpital nyonso ifoka kofuta mbongo ezalaki na maboko te azalaki na mbongo mwana bato azalaki na mbongo ya kofutela mwana hôpitalité et kosala kino mwana akufi tango mwana akufi ifo ba mema mwana na morgue wana nyonso bando sengaka mbongo la famille yango bandeko nanga esalaki nga pasi ndenge basala vidéo bazobelela décor parce que ba obenga ye azoyambaka téléphone te bato mosusu balobi ba obenga ye téléphone ye ezoleka te ba ebite soki a changer numéro ba mosusu azoyambaka biso te yango bandeko nanga toye kopanza nsango ka ndenge ezalaka donc ndenge eza boye mwana o bato ebele bayoka mwana o tosalela ba émission année passée mwana décor mwana mwasi obo mona na photo mwana wana soki botali elongi ya yena ya décor bakokana mwana wana akufi donc akufi na année oyo alingaki akokisa 6 ans akufi alingaki akokisa 6 ans akufi ka boye la famille ndenge toza boye po bakunda eza mbongo yango baye kolela sur les réseaux sociaux que non message oyo ekomela décor akunda mwana na ye message oyo ekomela décor pour que akunda mwana na ye na côté mosusu baye kosenga na famille esunga bango na mbongo pona kokunda mwana bandeko nanga ezosala pasi ebele ya bato babenganga deja lobi na bulto mama Etoiline tomoni ndeko mwana ndeko na biso décor akufi mais décor tomona ata kotia photo ya mwana na yete ata kotia ndenge ezalaka vidéo na yete ata kotia message ya koloba keno na bungisi mwana boye tomona ata souci na côté ya décor ezate tomoni ka photo vidéo moko aosala ba sensibilisation ya soki bracola oyo azosalela ba publicité nyonso yango ka tomona na page na ye ya Facebook bandeko nanga ezaka pasi kande na lobaka chaque fois ezalaka pasi yango bana basi toyebaka ndeni na kotambola kobota ezalaka bien obota na ndako ya libala mobali abali yo koboto tobotaka ka réalité ya vina nzemi bandeko nanga la plupart ya basi basufriraka bango moko na bana omona ka soki mwana koli nzamba asungi mwana wana akomi na mbongo ya malonga ndo omona batata na bango bayaka koluka bango mais tango ozo souffrir ezalaka yo moko na bana ezalaka toujours bongo yango bandeko nanga ya basi eza na mobali mosusu oyebisa yo ke nalingi yo alingi na yo yete mais azaka na besoin ya nzoto na yo et c'est fini tozalaka mayele bana basi babiloko ya bongo eya kote ya kabiso eya kapenza kote ya biso mwana mwasi oyo selon ba explication anyokwama depuis abota mwana tango abotaki mwana na ye akendo vande pa ya tante ya décor avandaki kuna esimbaki te
ayaki kolongwa kuna mwana zaki soki na ba 3 mois soki 6 mois akendo zongi pai na bango depuis wana décor amona mwana na ite to yebite peut-être décor na côté na ye parce que toza bato ya mosu to koki kotala mwana oyo akokani na décor mais peut-être selon lui peut-être si asala examen nyonso kandi ba sala ka pona koyeba soki eza mwana na yo to eza mwana na yo te peut-être asala amona kino ezalaki mwana na ye te yango penza amikotisaka te parce que connaissant aussi décor aza mobali moko déjà de nature aza mobali moko responsable aza ya famille ata kutu na famille na ye déjà babetelaka ye tolo babetelaka ye penza tolo makasi aza mobali moko azalaka responsable bon na yebiti parce que soki réellement ezalaki peut-être mwana na ye en tout cas je suis sûre et certaine que alingaki azwa ba responsabilité parce que biso pe basi tozalaka makambo au moins ozobima na mibali soki misatu obima na mibali misatu tango zeme kokota okoseli mutu tel to o matanyo so oyo zoloba keno eza mobali tel eza mobali antel eza mobali antel tango moni ke mutu oya matili kolonde komi koloba keno mwana azalaka mwana kutu ya mutu tel basi mosusu pe bazalaka bongo ezalaka pasi pe mawato yebiti mais na ko senga ka ndenge ezalaka soki eza mwana ya décor soki o reconnaître que non mwana oyo azalaki ya yo en tout cas quand na lobaki na émission mosusu konda mwana ezaka réalité ekomi eza penza réalité ekomi eza ba réalité mosusu tokoki ko changer te mais soki pe omoni ke no ezaki mwana na yo te po ke bato bazwa yo mabete ekozala malamu sala ta mwa live pona koloba na yo vérité parce que ti lelo internet mobimba eyebaka kaka no mwana azalaka mwana décor alors bato bakozwa yo na ndenge ya mabe ke no papa asondoli mwana papa boy kokunda mwana na ye papa kaka muto azozwaka bambongo et surtout tomoni déjà na bapage ebele bato bakomi kolobela mwasi na yo ke mwasi na yo aza mabe yende muto asali ke osondola mwana alors pona kolongola pe image ya mwasi na yo na bamakambo oyo internet ezoloba ekozala malamu mingi soki yo moko de ton côté oyebi ke mwana oyo azalaka yanga te sala na yo message pona koloba kaka no mwana oyo azalaka yanga te comme ça etia mwa éclaircissement na mutu ya batu bayeba ke no azalaki mwana na yo te to soki aza mwana na yo penza na osenga na yo kunda ye na ndenge moko ya bien kunda mwana na yo ata soki ozwaki opportunité wana te ya kovanda na ye kandi tomona ba vie de loin na mwana na ye Angola en tout cas asalaka letu akutana na mwana na ye ayebi tata na ye donc de ton côté mwana lelo akufi soki azalaki ya yo sala ta geste akokunda mwana soki pe azalaki ya yo te en tout cas le kaka ndenge bolekaka na ba mwa live na yo na TikTok mwa video na yo sali otie kaka na système moko ya bien penza mingi makasi. Congolais, Congolaises, partout ozali kotala biso toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15 awa na kati ya commune ya maluku ba terrain oyo ezali kitoko ezali na emplacement ya bien ezali plat ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te andeko na biso ozali kotala biso contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino contactez biso pour na ba précision ba terrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba na $350 ya pamba ozui terrain na yo ya 20 mètres sur 15 et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozosomba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, vous allez la possibilité il y a kofuta ndambu. Voilà opportunité yango n'importe yanda kunayo. Contactez ba numéro na biso o izali affiché pour na beaucoup plus de détails.